Mbote na bino besoin de à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, mingi na Kinshasa toye na cadre ya émission na biso ya Sikao ezali 100% quinois biso na gouvo. Biso na gouvo ezali nini ezali émission o iza ko sangisa ba quinois o basangani o ba ko senga te balingi ba mona clair na o Italie makambo ya nzela, makambo ya mai, o nous avons besoin. Pour te gouverneur na biso, autorité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et longo na ba akotala na bango longo pour que ba trouver ba quinois ba solution kasi na mokolomo lelo ezali élément zéro élément na biso ya liboso to kopesa bino d'abord l'essentiel to kozwa na information na o Italie makambo mako lekana na Zando na grand marché makambo mako lobama mingi syndicat moko bimi kuna o bafundi o gouvernement lelo kote osala boy na à travers complicité na caméraman ainsi que na régie boy bakozwa élément d'enquête oyo et salamaki na bawenze ya Kalembelembe pe na wenze ya 24 nini eza ko batama na sima ya lokuta oyo eza ko panzama lokola information na ba réseaux sociaux pe bato bakosangana pona kokosa ba kinois bolanda bon dès loko pe biso tozo comprendre te gouverneur azwa ki initiative ya bien ya osala wenze pona bato yo ba olongwa Zando baya koteka awa mais tisikoyo ba mesezaka vide to sali ba appel plusieurs fois bazoya te moleka kaka na ba rayon na ba coin ya Zando zokutaka bato bazaka kuna mais batiki ba place ezawa vide ba mesa yango yo ezana encore polele bazolinga koya oteka te bazali ko pousser ba raison ya lukuta o bazotegela biso ba mesa yango eza gratuit nga azana za chef à pavillon ba mesa eza ya ofele dès que yé kaka to enregistrer au bandi sans condition mais tu éviter pourquoi bazolingo ya te. Mais non, tout le monde peut concentration dans le mini na commerce, gens de pas beaucoup. Message nous qu'on lancer et pas ya tata mon compte gouverneur gentil ngo bilamba or on a dû à travers émission aux magazine. Bon gars, message na ko lancer pas ya gouverneur à l'acheter. A kene na opération na yewana ti na suka. Ata bakangi Zando juste ba pavillon mais batu ba créer ba rayon na bango ba komi ko teka na du marin baza na de l'école baza na du marché bazali batondani moteka ezaka apezo pesa peka échec na opération là il faut batika rayon wana nyonso ezala polele yango nde o permettre que batu wana baya ko occuper ba place eza ba vie bango bazaka na ba rayon wana pour ça totali bien ba avenue nyonso wana eza ba avenue eza makadam mais bango ba occuper wana bazoteka beauté yango pe ya ville nde ye moko gouverneur alobaka kini fezala bopeto marché wana eza miroir eza ka ba pavillon te eza rayon wana mobimbo zu ba avenue nyonso wana ba roi kading donc à lenda vraiment côté wana po alonga bato wana biso to sepeli vraiment ndenge Zando wana ekangami atoza na wenze nini yawo atoza wenza rai eza na 24 eza na 24 donc ngapi niloko na osenga yango wana vraiment gouverneur a lâché te Zando c'est bien to sepeli vraiment na ndenge Zando ekangami ba réhabiliter yango mais bato wana pe bazocha salité wana eza salité eza sous copte ko ba eza salité ya ville donc asunga vraiment akepati na suka ba déloger bon bazasu wana te peut permettre que ba baya toilette eza wana boza wana sur place boko zo image botali toilette toza na toilette ya kitoko ba condition eza normal toza na ba dépôt eza wana normal place pesa à l'aise arrêt ezali ya déjà te que mutu aye a to éviter pourquoi balinka kocha salité na rayon wana ya Zando kombo na yo comme on a Bob Kasanda. Merci ndeko Bob. Merci administrateur Mbote papa journaliste o ezali magazine 100% quinois biso na gouvu tata mokonzi gouverneur Rolanda à travers émission ya Mukoloma lelo toye na wenze na yo pona kotala toyeba nini koleka na poto yoki
bato bakondongwana bakoloba te fallait ka batika na zandu tandis que koto bosi botongi ba mesa eza polele mais kasi bato baza koya te difficulté nini boza nango et puis ko lancer message na ba détracteur o bazo boya koya ba na bato bazo kina ba isika o bazo ya te un message par rapport na le message azo lo bezaka ka tolobi trop to tolembi là si yo momo otali ba place ba mama zan ba ko zo ba mesa la bango zali kaye pe zali bazui basundoli ba mesa balinga te kaka pembeni ya zan passe la biso za din tozo mona bato musu pe azoluka ba mesa mais quoi gouverneur ba ba mesa ya bato ya zan tozo bomela bato ya zan message na zolo ba ta ke numéro 1 à marché awa que tolembi to comme ça la siko que non to mutu musu ko zo mesa to pese pour 6 mois ngo là c'est mo mesa eza polele eza libaya soki le mbula zo beta to comme avril so mbula zo beta ko polisa mabaya wana moni ko zala passe mingi mokonza mokola ville bimisi mbongo ebele pona tonga ba wenze oyo mais tu vas voir te tozo senga na mama baya bakota na wenze na se otambula ezali très propre makambo ezali toilette ezali mai ezali bio nyonso ezali batongi wa malamu en tout cas tozo senga pe na gouverneur de la ville asonga pe biso bato toza awa ameka kosilisa mwa bio mtu ya mike ezali neti ba courant courant pena ya moment difficulté moke toza nango za pona courant na ba bilo mtu ya mike tike menasi na salubrité po tozo senga ki déjà que bati na biloko na pa watakini bopeto baya bati ke bati pesa biso ba biloko to kosala biso percevoir mbongo te mona tozi courage à percevoir mbongo te baka mbongo muke pona salubrité mais ça insuffisant yango monde dozo senga bato ya mama toyebi te so ba mama zandu bali ka musu batia kuna na zandu biso so na zandu alo sala zandu biso ba travailler à marché central so biso toye awo po to meke gouverneur abimisi mbongo na ye poste to ngaba wuti to senga ba mama baya message ali ofele mesa ezali ofele ndelo na ina na moto ya pote bazo boya eza vraiment ofele mesa eza ofele mesa ezali ofele 0 francs so ba yeba kutana na administrateur Christian bakoya bakutana nga mesa ezali ofele o amonika pesa mbongo aya ata ipala nga moko aya pesa mbongo pa ya nani awa biso na mozara mesa ezofele matondo merci mbote mama mbote toza na wenze tolingi toyeba tomoni ba mesa eza polele yozali mama ozoteka pe awa oza pe mokonzi ya pavillon de toyoki ba difficulté nini boza nango awa bon toza pena na difficulté te bamama mingi bazoya kuna naza kopesa bango mesa bakota na bango bateka mpo bato batonda naza comprendre te ta lokola mesa ya tombola mesa ya pavillon oyo ya kolia kuta nga namoni sava mpona bisi bato boya na biloko botiaka na mesa bobanda koteka mpo bato batonda naza kocomprendre te apartir bato azandu mpe baza koya tokanisi bakoya baboyi koya kaka bango wana nde bazoleka na baetando mosusu kolobake non mesure wana mokonzi soki ya kotia wenze koto eza mabe mais bino tomoni na bakayi balakisi biso kuna ke bakombo ezali me bapesa eza polele message ezali polele baya na bango mpo ngai bamisusu bakoti lelo donc naza korecevoir bango ofele baya bakota na bamesa batanda biloko na bango oui bakota tike eza te wese naza comprendre te eloko ni bango balingi papa gouverneur namonaki mabe moko asalaki te mais namonaki te mpo asali biso wenze toteka mais bato bazoya te erreur eza wapi ye moko ayaya soki atelema akoinaugure zandu na ye peut-être so bato bamona na etando nasi bato bakoya mpo nanga namonika bongo to besoin ya papa Gentini aya na wenze. Merci mama. Merci. Mbote papa. Toza na wenze wa tomoni mboza polele boza na ba difficulté nini et pourquoi mesa eza polele tandis que bakombo bato ezalaki déjà nini koleka na vraiment moi image par rapport ya oza kosalema na wenze awa na wenze ndenge to baye kotongela biso papa Ngobila yo yaki otongela biso wenza wa tomoni bakonzi bakiti awa yo moko okitaki sur terrain pona boya kotongela biso wenze to sepeli to beti maboko siko ba inaugure ba wenze mususu oya biso oye ku inaugure te awa wenze yango eza polele tozoyeba te o bondoki o nini ou bien soit ndenge oye ku inaugure wenze te nde bato bazoya kokota na wenze te tozoyeba te tala ba biloko ndenge ekauki tala
tala ndenge ekawuki bongo omonaka bien ndenge biso tozokufa awa mbala mibale tosuka wapi tokosuka wapi na bana po biloko ezotekama te eza ndenge nini talisaka kamera malamu ndenge biloko ndenge ezokawuka na mesa bato bazokota te aye kuinaugure wenze te tozoyeba te suite na nini oyo ye aye kuinaugure wenze na biso te mpo wa wenze eza polele tala bamesa ndenge eza polele baboyi koya kokota awa mpo na nini tozoyeba te eza nini mpo tozokufa awa tozoyeba te tosala nini. Mama tata mokonzi Ngobila azolanda yo ayoki message na yo mino mpona bamama oyo batikali na bawenze batikali na zandu kuna bazoboya oya kota kotoza na message par rapport na bango baya kokota mpo soki bato baza ebele na wenze bato bakokota kaka awa toza pembeni ya bakonzi awa soki bango baye kotonda awa bato batondi awa bakokota kaka bakosomba kaka biloko me lokola bango batikali kuna yango nde ezopesa pasi boye mpo soki bango baye bakoti awa bisika nyonso etondi bato bakokota kaka tokoteka na biso malamu. Matondo Merci. Mbote mama Mbote papa journaliste tozali awa na wenze ozali moko ya bakambi na likambo ya koyeba par rapport ya oyo eza kotambwa na Kisasa ke bato bawenze tongami me bato bazoya te yo ozali awa na wenze Kalembelembe esala biso mwa aperçu moko général par rapport ya ndenge tokuti bamesi eza polele bobenganaki bato bien bato bazoboya koteka eza vraiment nini. papa merci mingi mpona koya kotuna biso motuna wana nakoloba boye bamesa oyo ozomona awa eza bandeko na biso bakinwa nde bapesaki misolo na bango mpo ete toyeba kobongisa bamesa oyo na lolenge bomoni ke wenze oyo eza couverti likolo ata mbula ebeti bato bakopola te esalamaki na mbongo ya bana ya Kinshasa biso tozalaki na espace todispose tozalaki na moyen te toyebisi bango espace yango oyo lokola bino bozoluka place parce que ezalaki na moment ya confinement ntango covid ebandaki balobi te biso tokoya biso moko toyeba kobongisa toyebi na bango eza malamu baye mpe antuka babongisi yango na ndenge esengeli nakanisi botamboli bomoni na kati ya wenze oyo nandimi teke ata mopaya soki awuti na mboka mosusu aye kotala komona ke bakondition ya koteka ezangi awa babongisi wenze na ndenge ya malamu mbala moko babimi balobi bakoteka susu te bazongi na bango na gombi évidemment zando ezalaki na opole ntango bakindiki bakei mpe nsima nango bakonzi mpe balobi ete balingi babongisela biso Kinshasa lokola mokonzi ya ville ya Kinshasa alobaki ete aza na lotomo ya opération ya Kinshasa bopeto po ete Kinshasa ezongela kolata robe nango ya kala oyo elataka toyebaka ete Kin Label tosepelaki na initiative biso bana Kinshasa balobi ke babongisa zando nayebi te eloko nino etombokisaki bango mpe bazongi babi bakoya susu ate ata ndabo bazalaki bakangi bisaka na bango balobi baki toyebi te biso bana Kinshasa so tozolinga ndini soki botamboli ya bomona ete nalakisi bino bamesa ebele eza polele esalami na mbongo bato plus basalaki ke totonga zando oyo eza bandeko bautaki na marché central mbongo na bango ekotaki toboyi mutu te toyebi te eloko nini oyo bango bazokimela po ete mokonzi ya ville ya Kinshasa abongisaki liboso ete baloba bazotonga zando ya monene bisika mosusu oyo esengeli quand même eyamba bato ya zando par exemple lokola wenza Kalembelembe soki tolobi tokotisa bato bazangi awa 1500 personnes mpe bakoko nayebi te ndambo wana soki bayaki nano mbe motu ya mosusu mpe ezotelengana na libanda esili te batika koteka libanda bakota na bisika oyo babongisi soki ndambo etikali nde bazonge pa bakonzi koyebisa bango ete bolobaki tokende kasi bandeko ndambo bakoti biso bao tozangi bisika biso yeyo nayebi te makambo nga na kwaye kolobela bandeko na biso ya Kinshasa yango oyo kaka tokota nao na bisika oyo babongisi zando ya monene soki esili tokozonga mpe kaka mpo babotoli biso yango te ezaka ya biso ya bana Kinshasa kasi balingi nde babongisela biso mboka nazomona mabe ya bakonzi te papa gouverneur ya solo tozotambola na kombo ete Kinshasa ekomisali te kasi mpo abongisa Kinshasa wana ye moko aozala na makasi ya kobongisa ngo te kaka biso nyonso bakinois soki tosangani nde tokoakompagne mpo ete toyeba kozongisa Kinshasa na robe nango ya kala oyo babengaki Kin Label. Bongo motuna suka pona bato baoteka tozomona na libanda ndio ya pourquoi ba se trouver libanda bon lokola nga nazokamba libanda te mais mama Brigitte ka po bazalaki na ba formation to tumbi ba mesa wana to utiliser même police
colonel aza na commissariat urbain ya Gombe akoki koyebisa bino ayaki tolongoli bamesa nyonso totumbi mais c'est comme si mbongo na bango eza pasi te bazongi batongi lisu bamesa bazongi wana tozozela mama azalaki na programme na nganisi soki boleki lundi bokuta su bato wana te lokola mpe ezalaka soki totumbi na ntongo na butu ntango tokende bazongisi fo mama aluka susu kobongisa bamesure ya makasi po ete balabala wana etikala poleli basexpose na baaccident ebele tomonaki mbala mosusu awa boye biso tobotami na Kinshasa mbala mosusu accident esalamaka na Bongolo mutuka euti na balabala ekokota na kati ya lopango s'il vous plaît bongo wana bango baza na balabala so mutuka emei kosala mwa dérapage ekolokota bato boni totala pe mpo na santé na biso po tonyokola pe mabota na biso te. Merci maman. Merci papa journaliste. On a beaucoup de ali ba enquête omenaki na cadre toujours ya émission oyo 100% kinois pour na kolobela ba formation en solo bato alobi ke no ba wendeza te ba wende tongami ba misa polele bino mo ba kinois bo vivre vraiment ngopé bomoni. Tozui second point oyo ezali affaire Godin Mpoi. Toujours qui moko ya proche collaborateur na ye mwana mboka d'où Jésus Beledou oyo apeselaki na Italie le mensonge oyo esangisamaki na lisolo Italie kondongwana na ye na niveau ya assemblée provinciale toujours élément de reportage oyo mwana mboka d'où Jésus Beledou to ye komona yo zali moko ya ba journaliste na kati ya mboka na biso Congo mai matali assemblée provinciale to yebi ke mwana mboka Godin Mpoi balingaki balongola ye alongo ete me na nyonso wana tosengeli to zanani nango na mutu étant que biso ba 100% kinois. J'interviens en tant que proche du président de l'Assemblée provinciale il y a Kinshasa Godin Mpoi. C'est une pétition moko vouée déjà à l'échec. Au Balobaranalo poto chantage. Ezalaki une poignée de députés provinciaux n'y ont sauté plus ou moins 17 qui à travers pétition wana yemoko président Godin Mpoi lobaki yango balingaki ba monnayer signature naï. La ville de Kinshasa a lancé un grand chantier, notamment la route Elenge Sabako Tongaka, na fond propre à la ville de Kinshasa, et route Kikwit. Et Mbongo wana ba Tongaka, assemblée provinciale de Kinshasa, azana obabengaka droit de signature. Certains députés provinciaux, bien évidemment, bayaki, comme on a président et APK, ba droit de signature wana. Et c'est revenir na bango pour président Salanene a monnaie ango bazwa ba avantage wana ya liboso yami balé misusu baye balingi bazonga oyo akenda DGRK oyo asa pression et pas ya président pour président Ayebisa Ngobila qui est le gouverneur de la ville de Kinshasa a nommé na gouvernement na exécutif provincial soki bongote ba ko menacer président na pétition oyo monaki wana. De prime abord, il faut préciser que le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Godin Mpoi Kadima, c'est un professeur. Non seulement c'est un professeur, c'est un serviteur de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a bénéficié de la probité morale et intellectuelle irréprochable. À ce titre, il ne peut pas se vexer dans le chantage vis-à-vis du gouverneur et il ne peut pas se verser dans le monnayage de la signature naïe pour appeler ça avantage dans les députés provinciaux. Alors, je serai serein. Pétition est signée dans 17 députés provinciaux. Et ça qui pétition alimentaire et la conclusion c'est que au niveau de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, lorsque la plénière a été organisée, il y a 33 députés qui ont voté contre la pétition parce que ça a une motivation alimentaire. Et mboka na biso sur na posa ya biloko wana te po mboka etambola. Et donc ce qu'il faut que le balelo c'est que le président aza serein. Tout ça appartient maintenant au passé. Sikawa esengeli kotala ville ya Kinshasa boni tokwaki kotambola pona kotia ville ya Kinshasa na nzela. Mais eloko il faut ko dire précisément na oba reprochaki président APK. Et c'est là qui bidon ba reproche ça bango nyonso balobi président APK a organisé plénière en 2020 le kuta monene. D'abord il faut qu'on souligne ici que convocation à plénière est dépendant kana président yé mon côté. Dans le contexte de 2020
dans le contexte il y a confinement du 4 avril na mois de juillet APK bande ko fonctionner parce que commune ya Gombezala qui confiné boyebi yango malamo et pour organiser plénière et sengela qui kopesa aval ko senga aval pas ya ministre et intérieur ezaki ka assemblée provinciale ya Kinshasa te ezaki pe assemblée provinciale ya bamboka misu ya ba province misusu te assemblée nationale et donc ceux qui ont talibé on a eu 2 sessions na 2020 et na ba session wana efengelaki bureau et assemblée et comme la ministre intérieur pour appeler sa permission pour organiser plénière moko pour organiser pour voter budget ya APK nde godé pour ya salaki balobi susu ke godé pour a ko blokaka ba production parlementaire mais boni moto moko ko bosser ko bloquer production parlementaire na lolenge nini ya ko bloquer yango dans la mesure où toyebi na 2020 toujours l'honorable Magloire Kabemba a initié une question orale avec débat où a convoqué qui DG à DGRK et a convoqué DG à DGRK 5 jours avant la fin de la session de l'Assemblée provinciale. Or, Mibeko Lobinini, ceux qui ont tali bien article 116 ou 19, je peux me tromper, il y a un règlement intérieur, il y a APK, et elle est claire. Ceux qui vont saisir question orale avec débat, et Sengeli na bureau et assemblée nationale et notifier les concernés, le quoi les agents DG à DGRK, et les concernés, il faut 15 jours après à se présenter à l'assemblée provinciale à l'élément de défense. Et bureau et assemblée provinciale, et Sengeli soit 7 jours. Il y a délai pour étudier question orale ou pas. Mais dans le cas de Magloire Kabemba, il a interpellé le DG à DGRK 5 jours avant clôture, et il est en tant que député qui a saisir DG. Il y a DGRK en violation du règlement intérieur. Conférence des présidents et Salami et le but est rappelé dans l'ordre. Et le but, Makambo yo sali zarate babega ngo du gangstérisme bazongi c'est dans la responsabilité à Godem pour y place wana et ali Kambonine. Ça ce sont des arguments à balayer. Nako si ça na argument musu balobi andako. Au président ya PK ndako batonga ki na sima wana $504 000 et bimaki. Godem pour détourner mbongo wana to eleki na marché gré à gré en violation de la direction provinciale et marché public. Lokuta mususu monene yango wana moni ba argument ils ont tenir débouté. Na mboka na biso il n'y a que la direction générale ou provinciale des marchés publics qui peut valider ba benga yango na lopoto avis de non objection. Aropesa avis de non objection avant bo exécuter marché wana bo lancer offre d'appel. Dans le cas d'espèce, na APK, les documents existaient. Le président et APK, il a effectivement été, il a saisi direction provinciale et marché public. PESI a vu un non-objection pour lancer offre à travers différents partenaires pour reconstruire bâtisse au Monuana. Et construire les documents existent dans la relation. Et donc, c'est sur base de ça que le président a eu avis de non-objection. A PESI Sikoyo a lancé appel d'offres et un appel d'offres a gagné marché de Astongi bâtiment au Kumona ya APK wana et bâtiment wana contrairement à Batuba Kolobaka et Silaki Bandakala dans 2 semaines ici le lot est 1 semaine et demie bako inauguré ango na grande satisfaction ya ba députés provinciaux nyonso et donc ceux qui ont tali na ba point nyonso ba évoquer ba reprocher président ya APK ce sont des reproches aux creux et à vide des la continuité. Et l'opinion a retenu lors de la plénière où le président Yemoko Aïko s'est présenté, l'opinion a retenu que c'était une pétition alimentaire qui n'avait rien de motivation parlementaire que du chantage au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et l'homme reste serein. Tout ça est passé cap maintenant vers le travail et le développement de la ville de Kinshasa. Matondo Mengi de Kolangay. Wana Boutou Kolandamana Mboka, d'où Jésus Béredou, Ozali proche. Et collaborateur, il y a le président de l'Assemblée provinciale, président Godem Poyi Kadima, Oazali Baoba Kokamba, ville, province, il y a Kinshasa Kasi. Mingi Makolobama. Tout le monde a ma vidéo, mon amboka Nerombungu, à Telemi, Makolongulu, Ako Papa, Ako Sanola, Alobi Mingi. Mais est-ce que, et ça y a solo Tolokuta? Toujours un peu non, na moi quelques minutes dans l'automobile pour la bino mboka yazali molobeli ya bana kisasa. Il pas ali monko ya ba kinois, petits actes no bien raé
Petit Zacle Bamba. Na yelongo, toko akopesa biso ba élément d'information oyo aza ko détenir en rapport ya dossier oyo ya mambo Itali Nero Mbungu na gouverneur Ngobila 100% quinois Tolanda. Mwana mboka mbote Mbote ndeko Julio mbote na bateau tout bazwa libako ya Orlando biso et c'est bien moi Zakari Mwamba wazali bongo mopanzi sango journaliste na kati ya journal télévisé à Lingala facile et honorable Zakari Baba souepé présentateur ya émission culturelle et na Africa Info et toye eta ke bana kisasa poto sur la pona makambo etali kisasa na biso parce que ebele ya bato balobaka ke non kinois reçoit pouvoir te toza dirigé par Bauta le roi Antonio Benga baba angwe nde ça dit Bauta ne mutu ba dirigeant biso et voilà le ce n'est pas le cas parce que o azana tête ya mboka azabongo véritable kinois natif ya Kisasa o ya botami wana Kinshasa et ya kebongo ko évoluer na mikila poto lelo azana tête ya sommet et na Kisasa tout ça na véritable kinois moi na lemba salongo ya gentil ya gentil mbaka ngobila paka ngobila mbaka et oyo aza pe véritable mwana Kisasa oyo aza bongo na tête ya ville province ya Kinshasa oyo a succéda ki bongo ndeko André Kimbuta yango. Maintenant ce qui concerne ba propos oyo vice na ye Nero Mbungu asali et quant à moi na mo na komi ki motema mabe ki jalousie vis-à-vis na titulaire na ye et ça vraiment limiemiate na biso ba kino total non Nero Mbungu agoya ko sala ba bloga ko sala te ngana yo toyebi parce que tout ça ba journaliste tout ça bato to accompagner ba politicien to accompagner ba artiste musicien maintenant bato belo ba otala biso ba yeba ki vice ya André Kimbuta te papa Clément Bafiba est-ce yo ka mukolo moko et Clément Bafiba azo taquer contre titulaire na ye au grand jamais bandake depuis que nani Kimbuta azwa ville qui tsa 2006 ti 2018 à 2019 au Kimbuta zaki na tête ya mboka nani vice na zaka Clément Bafiba est-ce ata mukolo moko vice na Clément Bafiba à se opposer contre titulaire na au grand jamais c'est que Nero Mbungu fait et ça Nero mona qui motema mabe entre ya monisco Ngobila Mbaka azana confiance ya chef de l'état et chef d'état s'allier confiance parce que Ngobila aye pour a gagner na ville ya Kinshasa te aye pour s'enrichir na poste qui gouverneur te Ngobila c'est un patron Ngobila des villas Ngobila des belles voitures aye na idée na initiative ya ko luka ko ngengi sa Kinshasa na biso kalezara kin label. Aujourd'hui ce n'est pas le cas toyebinga ina yo ndenge toko ndenge Ngobila suivi la Kinshasa ndenge Kinshasa comment na bato ba uti ko diriger biso ya de cela 18 ans bon mona Kinshasa ndenge komaki quand même mutoyer na idée moko ya sika ya ke kini bopeto ezaka te Ngobila alongola ndako na ye to na bureau na ye abanda ko kitala bandako na biso pa ko sala biso nani propriété la bandako na biso non kini bopeto ezaka ya ngai ya yo ya oyo wana kuna voilà les cas. Mais na maloba na ya lobite tata Ngobila sali ma ndenge singélité ye batie libanda ya masolo on dirait pas à moni clarté yo tant que quinois makambo alobi pe on dirait pe na moi raison alobi makambo ke non kin bopeto eko simba te pote misolo eza te sembola no mama mokanisi Nero Mbungu comment muto azana contre-cœur ya ke Kinshasa ebongate et moni la vie le lot vivre boye ne pensez pas que pour yo po obongisa faut zaka na tête esika moko boye oko ya pe na idée ezaka te no oya za wana te fallait ka ngani na zala ngani na osala okozala pe wana osala pe lokote ne pensez pas que faut ka yo za na tête po yo bongisa ozana idée ya ko oza titulaire na zali parce que ti azuyo ozala titulaire na ye na ndenge bosala makamna bino na ticket gagnant eta ke bino bata FCC bosala yo za lovis na ye lelo obanda ko se opposer contre titulaire na yo olo bakeno nani kini bopeto erosimba te eza na projet te et tout comme ça eza na projet te eza na budget te c'est-à-dire carrément eza le quoi net attaquer indirectement chef de l'état parce que chef de l'état ayaka na opération lancement kini bopeto c'était à Bandalungwa na baka yo wana to zalaka na chef de l'état ye na lancement ya kini bopeto pe à lobby chef de l'état lobby merci na papa tata gouverneur Ngobila na likanisa zu ya kini bopeto ezalaka te pona Ngobila tata gouverneur abanda ko kitana banda kuna bino te esika tu yo zwami coin tu yo zwami salité zali bongisa
ngobila zaka te arozala wana te azala magie bake na bumbu na kwemoko boye sika boye salite za wana aza magie te bake na kisenso na kwemoko boye salite za wana c'est-à-dire à travers ba bourgmestre oui à travers la bourgmestre. Est-ce que je m'appelle que non, bourgmestre va gouverneur? Yango pe, ils ont battu monsieur Soubena, faut pas Soubena li papou, yango gouv, faut vraiment ton mes repères au sol, peu moi de moro par rapport. Autant à deux bourgmestre, ton bourgmestre, autant à la commune, bah comme bourgmestre c'était. Au début que non, mais ma longue la commune, bah on a eu l'inzela, insalubrité. C'est-à-dire to kena nous qui sent sona nous, bah ba difficulté ma bebele za kuna et ne rombungu yaza eli akunati. Aza eli akuna na ebité so ini na sala na kisenso bana kisenso lelo baza ko se déplorer na ebité so ka sala ni na kisenso déjà oya mibenga mafumu abanga moyo ti lo ba kisenso ba rolela bo soteza kuna toke bumbu bandeko nanga pasenga na natif ya commune ya bumbu selembao c'est-à-dire na natif ya bumbu selembao véritable qui na ebike ba galo to erogal ba so matadi ba nani ba pepito kilala ba odomba kilkala moto baza vraiment véritable natif ya bumbu c'est-à-dire bumbu ezana bosoto ya ko sakana te Selembao, même ngiri kutuma mukie ndeko edi yeli molangi. Oza bongo député provincial ya commune ngiri quand même abi sokola opération sokola ngiri quand même que mutaza na souci ya koya proche à population o ba vota qui est ba pesa qui est ba voix et ça raté pas qui refanda kuna et qui sont pour qui s'abstiennent à tout le monde s'abstiennent quand même à terrain. Tu sais que normalement oui quand même ndeko edi yeli molangi azo quitter na terrain pour asuko la commune ya ngiri. Pourquoi pas te tikala na banini mususu. Ngobila azo ka ndikanisa ko pesa ba beaucoup mais nyo surtout mosolo pona ko sala basinisi baza na équipe ya assainissement ya ko longola koto ba bois qui foule ba ye musala équipe assainissement ye et quitter longola mais ce n'est pas le cas et ça le quoi ba tupé mususu baza pe ba bourgmestre mususu faut bena total bena bien baza bato ya ko révoquer parce que bazo mériter bazo sunga vision ya gouverner la ville te tant que non on se passe na ba ko révoquer bazali to tanga tane to par exemple ya kala ba ko révoquer Jiseka dima pe na nenga système fo afana nous tous allons mutu mususu nanu na nenga bien te gaibene pe netika ndira comprendre pe bandala ngo bien te ba véritable pe na ndalwa nde pe na gaibene pe na comprendre pe bandala ngo te uti ko funda to qui des appels il y a ba maman ko waza pembe na ye pembe ya commune ba fundi que stade municipal bandala wana et comment penda na moi penda bo penda ba kadi bazokota ba osala penda magambo na moi ba petus na ngalema ba penda koteka ba plan mais je comprends mais à quelque part juste car na bureau bourgmestre ba mère ba sabeta kimbela to kitana banda to mona na mo bourgmestre apesi là est-ce que ça kuta to solo yango parce que oui il y a Rosa na bureau na a habité aussi le kakuna mais il faut quand même appeler ça hors de temps ou ceux qui tam susu na kati ya nungu ndenge balobaka na rimer peut to tira to réformation na kati rimer ceux qui a yo kitaki ye patron ya commune ya Bandalungwa atele maya ataba la police wana et vérifier si c'est vrai que bana o ba yo ba fait bande kona biso basi o ba bimala bona via ko luka mbongo ba salra na bongo kuna ceux qui za bongo te oui ceux qui za bongo quand même ça quelque chose parce que moni lelo to za na poste qui ça na biso enginga to za ba kino lo ba to lo ba maké to finga ma ba kino rozo pouvoir te kino boy lelo voilà les cas maintenant yango to lingi qui ça to za la carte ya buzoba te to za na carte lo ko biso ba kino o ko za mona qui ça non ça dit qui ça lelo qui mona qui ça lelo et ça ce qu'on to za na vision to accompagner vision ya mokonza mboka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo on a benga bongo le président du second avènement l'âge testament accompli pour la République démocratique du Congo ça dit muto aye ko canaliser mboko au Congo atie yango na voya bien o aza ko bunda pour que a instaurer état de droit na mboka oyo justice comme indépendante et landami bongo ozana maloba mo ibeli oza journaliste na yo très bien ozana mbanga comme vena yo honorable question mo kasuka parce que to libéré au pays Soki lelo gouverneur Gentili Ngobila alingi à côté ba bourgmestre nani oyo pena sengeli atika pena sengeli longwa na mukuse kaka mama bébé climatiseur ya Kasavubu et meta quand même musala yo salama na Kasavubu wana et zapesu na commune ya Bumbu alidor Chibanda mais na moni kotu musala lisi moi mukie ala muka moi mukie jusqu'à dima quand même mero a rappelé moi na apte mais mikolo pena na habité so pourquoi lamuka afin que tamsu suba ba talo na liso mabe lamuka sa musala pona commune Kalamu wana ya na besike beleneti so kena ki mwenza kapela wana ti okoma ba yolo ezo wana mais catastrophe na ndenga ko sakana te
c'est-à-dire état qu'ils ont la compétence, il y a biloko monsieur la compétence, il y a gouverneur, plutôt ils ont la compétence, il y a bourgmestre, il y a commune, biloko monsieur la compétence, il y a gouverneur de la ville, puis monsieur la compétence, il y a gouverneur, il y a gouvernement central. C'est-à-dire net ba biloko neti ba réel ba sika ma etondi, moi libule buka neta ke yo bourgmestre. Comme ça message na likolo ke ba luka solution ko luka tabu bato ba ko kima koto na kapelo wana mais soko komi wana mais ma appelé tellement biso za kota ba yolo wana mais vraiment ma appelé. Et comme les bisous moi pas si bani refo beta moi makolo au katisinga mwana au 8 taxi OK ba sengeli ba kende ba se bele pe ba sengeli ba kende ba compétent opena ba sunga gouverneur Gentili Mbaka Ngobila te o lelo ba zo fingisa ye na bato bele parce que ba lobi ba o kansalo ko ndeti kini bopé to za slogan eza slogan te eza toujours mona on misala lelo gouverneur a ville province ki Kinshasa bo moni ndenge boulevard ndenge zaki na ba mindo ezalaki mais lotala boulevard otali bo tozo kende malé mbeto kotonga eza te kende na bokabwani na mbilinga ne to kotonga mboka na biso soki toza bo moko toza lisanga nde to koluka to tonga mboka na biso mais ya ko ike oyo koto vice na yalo bakeno nde so ba juillet Néron batie na tête comme yé titulaire nde rasa ko akobongisa ville dans 2-3 jours. Pourquoi ba tuza na haine moko na ba ressentiment moko biso ba congolais to linganité nde ko andima yo comme tige gagner na ozala wana comme fils na ye et ça qui fait place à papier là c'était pas le place à Néron bon so ko za na peut-être monsieur ba compétence monsieur zo senga toza ozo ganga keno ba conseil conseil des ministres n'a participé ka ba pesa na participaté o so kine ba benga ngati ba bengo te comme c'est le yo sa vice gouverneur ozo ba tâche yo il faut ça là ko envier o titulaire na ote yo sala musala na esika yo moni keno awa nga na za awa na o sala musala ngeta ke vice na zala ba département ngeta ke vice ezala ba tumso ye moko na Néron aya na bango na hôtel de ville wana kaka ye moko benga na bango bambongo bato yo batila bango comme yo ya keno o za établi keno na hôtel de ville ezala bato bazana ba salaire bo mais ye bato wana zo bango na bango ebele azo so pesa bango kamo tuma biloko mike ka bato ye moko mema bato ba yo timela oh mais quand même na ndenge ya logique moko na biso moi et molima na biso bimaka autant mais comment fait-il biso zoaka mo ba mieti boy so faut ba tout so yem no mbungu ya na posa yake o ka yemo ya memi na kata hôtel de ville wana azoli ya bango so pona bana kisasa ezo sa ni pona kisasa un homme d'état azo se promener pieds nus à l'andi idéologie nanga ya Jérusalem makolongulu idéologie nanga ya makolongulu o kisasa mokili mbombe yebi ba les vrais des akari momba batutu ba façon okama batutu ba yebi idéologie o ya makolongulu yepa landi un homme d'état akokite akokite yango moni ba gouvernement ba bourgmestre mususu bena fo ba kende neti ya commune ya Kinshasa pena ebite Rosiki ona ebite na ebite musani osana commune ya Kinshasa ye Rosiki wa o commune ya Kinshasa na ebite musani osala Moussa Basalongo ni nezo salisa ye aussi il ne mérite pas être na tête ya commune ya Kinshasa on a un problème na non on a problème mutu na on a problème na ye ko se baza nini toza bana Kinshasa tozo tala nini mutu ozo sa musana ozo sa musate yebisa pena commune ya Kinshasa bana commune ya Kinshasa bana pena commune ya Kinshasa pena ko bana commune ya Kinshasa batela malo bakeno oui bourgmestre so sa musala kende to keno to kota bakasa yi to kota o yo moko mona boso to za na commune ya Kinshasa monsieur ta bazwa mbongo na maboko gouverneur pona osala musala assainissement bato c'est-à-dire vraiment na habité bosunga ndeko Ngobila Mbaka bosunga ita lelo ozo finga na vice oye o azoliana o azomela na ye akomi ko tuka SCC nyoso na nini pona bino c'est bozo fingisa numéro 1 na bino yango moni ba o mususu faut vraiment ba kende ba kuma mususu faut kende c'est qu'il faut gouverneur abeta na CT abeta pena loboko na mesa pa makambo eningana bon avant to chuter ozana message nini penza ko lancer ngo pa ya Somi le premier citoyen à ville Kinshasa papa Gentili Ngobila Mbaka ozana message nini par rapport na ye pona bakinoa ba ozela makambo ebele bakinoa ba ozela makambo courant ba ozela makambo mai ba ozela banzela ebonga balembi ba embouteillage kili un message pas ya gouverneur de la ville pour que bakinoa ba yokaye ya gentil wana ya na biso ya salon ngana mona bumbu na banda ko ya pe mo ba congé na epa oncle nanga pe a sonam na yeba inda ko ba ya gentil baza famille Mbaka Ngobila ezandoi ba pesa ndoi Ngobila mais baza famille Mbaka ya gentil na yeba porte ndako na bango aza ya na biso ya salongo gouv yo moko yebi difficulté onini to wanango oyeko kuta banyongo bele na ville ya Kinshasa o kimbuta tikela giyo banyongo bele ozoluko kuto futa banyongo koto boy lelo ozuli kanisi ya ko buka zandu
parce que zandu toyebaki à l'époque na ba 80 82 moni mama memi yo boye zandu kolukela mba ya bonane quand même bokiti na transport bokoti zandu ezalaki propre mais lelo zandu comme mama bazo koteka likola bo soto mama bazo teka likola fulu likola salite bazo komona ngo malamu yango ozwaki likanisi obike foti kape ba trace na manda na yo et ya koluka kobuka zandu wana kotonga zandu moko moderne ezala pe moi miroir mo ya ville Kinshasa parce que bato tozulula ba mboka baninga tozulula ba wenza baninga ko marché kitoko pourquoi pas biso so to tonga ngo ndenge nini à travers misala to pesa na maboko to luka to futa ba impôt toza na culture ya refuta impôt te biso ba congolais toza na culture wana te to futa ba impôt to futa ba taxe nde yango nem te tonga mboka lelo mikila poto zo lula wana eza ba impôt nde te salike do lelo poto tonga mabongo sans impôt bo tonga ndenge nini bozo luka bo citoyen gouverner la ville bozo luka bo finga boloba mais bozo yebate nyongoni ya kuti na kata ville wana ayeko buka zandu wana ba espère déjà au barotonga ba français ayaki na bango wana batali tout consort abuki po atonga wenze moko moderne basali ba wenze parallèle ba wenze moko plutôt moi pirate provisoire nanu ba mama boke no kota kuna na ba 24 ans ezali OK boya ezali ba kalembelembe tout consort ba wenze ezali ba place eza vide mais de bité ba mama bolingi nini bokende wana bokota wana na tandati batonga zandu totika ne loko moko bijou ezaki no oui quand même oyepi yo moko moni ko zoteka na ma condition moko ya bien oteka ban ndeko Hassan Mourad esimbiti na makambo zandu akeli lisusu na makambo ya sita sayo ex cimetière à Kasavubu akomko no atonga ba immeuble kuna ngai no to bona Kisasa to lekaka wana sayo to fanda remo na Beni le visionnaire wana to rozwa mwa kopo est ba immeuble za na kati ya sayo wana mende kwa sana loba tonga ba immeuble kuna asala boya na kata site wana sayo site wana ya sayo cimetière wana eza ya ba chef coutumier eza ya koko lingwala mais ye mutu auti libanda za libanais aya bandoko ya ko konza biso na katamboka apesa bakanyaka na ba députés provinciaux a laissa batu pour aluka kokoluka ba protéger pour na esika wana ce qui lelo ndeko Nero Mbungu akomi ko bimisa mo voix aza bato baliaki kanyaka ndeko sana pour bazaki na pour na kokosala ba campagne ke izando na buka mate est-ce que bien côté si le télémission bon était là télémission wana pour ndeko sana mona ke quand même apesa ke kanyaka na ye azobunda mona ke oui nazalaki contre makambo mais voilà quand même mona nga na bundaki a se sauver par yango et c'est loko veneza ça dit si ta sayo wana chef de l'état lobaki na ndeko Hassan Mourad ye motanga kitay na zandu ndeko Hassan ba espace eza ebele seulement s'investir ba espace vert eza ebele ba commune ntele ba maluku ba bukanga lo eza be sikeze ba kena ba monga fula kuna be sikeze ebele oko s'investir atika city ya sayo encore déjà makambo za na justice nayebi que déjà lundi le 12 bakozonga pour ministère public et le ngona présidente ya nini bakata ba trancher parce que Messassane azana raison morote ya kolobaki a récupérer site wana sur base ya nini na audace nini roza na récupérer site wana aussi no teza mabele bakoko na biso bakunda bango wana milimbo bakoko na biso na yo muto moko libanais congolais ni ya sala makambo asana yo sala na mboka ne kuna na Liban congolais nini oya ko sala yango vraiment ndeko Hassan pardon s'il te plaît ba espace c'est belé ndeko si des chefs de l'état bisa ki ozandu ko mikalusute so bosene ba buki mba misale zo banda kala mingi te si ta sayo pe bosana parce que justice au ben chef d'état luka ki yango yo justice comme indépendante yo muta ya pauvre yo muta bozui biso tuna justice ça moko vraiment merci beaucoup na gouverneur Mbaka Ngobila vraiment musala kitoko papa ata baza ko finga baza ko critiquer baza ko tuka lokumu na yo eza ko mata se ko mata sala musala na yo oza na confiance ya mokonza mboka vraiment bunda sala o biso bakino toza ko linga banzele zaite makambo passer courage zaite ba makambo belebele to yebiki avec l'état petit à petit l'oiseau fait sonner et petit à petit yebiki ki sasa na biso bo petro kota pe to robeta liso mususu ya kisasa matondo na yo mwana mboka Zak le petit Zak hein bonino moko boyo ki ndenga peseli a relever babiloko mo ebele o eza ko poser lokola ba difficulté ba kino bazana ngo o akosenga keno dans l'avenir marmeko bonga malembe ke kin etikala kina banyo ezala kina banyongo c'est-à-dire le gouverneur Argentine Ngobila Mbaka akutaki banyongo oyo André Kimbuta tikaki ba mbongo ya ba montagne minene bon voilà pour na ko chuter à travers émission na biso 100% quinois toujours élément ya mwana mwasi oyo madame Nicole Kabongo a sali bar de jus bilingue bio oiza 100% made in Kinshasa made in RDC entreprise ya mwana mboka papa mama o mesana ko melisa bana ba jus o ba sali yango na ba colorant bana ba obela ba miom tang ba okola bana ba obela ba panicity ya bana mike non le temps est venu ba kinois to sangana to kende na restaurant oyo to mela biloko ya bio pe to la biloko eza même ata bonjour kuna eza bio
koseka eza bio tozwi élément oyo. I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. For your case, yo. No. Cause my papa no be Dangote. Oh, Adeleke. But we go there, okay, yeah, yeah. For my papa no be Dangote. Oh, Adeleke. But we go there, okay, yeah, yeah. Yeah, I go show. Bonjour à tous, je me présente, je suis Madame Nicole Kabongo, je suis fondatrice du bar à jus Bilengibio, au Fungama Kalate, sur l'avenue Kadeko numéro 5, dans la commune de Lagombe. Tout ça, la spécialité c'est au pressé bas jus. Donc à Kinshasa, bazoteka, ba boisson, donc maï, batie colorant, bazo bakeza jus, eza juté. Na osenga bino boya ebele na bar à jus Bilengibio au bokomela uniquement des produits naturels, frais et bio. Tozoteka la bino snacking, on a accompagné ba jus yango, tozana ba burger, tozana ba dessert, tozana biloko ebele. Donc tokanisi pour na papa, maman et les enfants, boya ko soutenir o eza made in Congo, ba produits faits localement, donc pour na bino, pour la santé na bino. Merci beaucoup. Cause my papa no be Dangote. Oh, Adeleke. But we go there, okay, yeah, yeah. Merci to comme na suka émission mokolo moi lelo na pesi grand merci hein na invité nanga na bato nyonso bakoy ba ko appuyer biso à travers programme Autozwi na chat télévision na émission ezali 100% quinois biso na gouv hein biso ezali ba quinois gouv ezali non seulement gouverneur ngobila baka mais équipe ono so baza ko travailler pour te lobby ma yezonga lobby courant yezonga lobby misali za pona ba quinois ma émotion ba quinois baza ko reveza la mal kitoko e ba ko salema. Na pesi merci na équipe ya communication et pas madame Belize na pesi ba conseil ya gouv ba mbote na bango na remercier bango pour na appui o ba ko sala pote émission oyo et ikota na bandako ya ba kino ebele to banzango na chaîne moko lo bo mona ngo 5 10 peto ko landela peto ko informer ba kinois to ko désinformer hein ba information no so ba joindre ngo wana ya lokuta to ko bukango to tangi na ba ifasik to sali ba journalisme ba compétence oyo ba tangi sa biso na mutu c'est-à-dire boye une information lokuta to ken na source de libino pièce contre pièce na peso mon mboka Zakari Mbote na yebi ke to zala na yo parce que kama ba bourgmestre faut rebetela ngo c'était c'était parce que oyo azana compétence place nezate. Merci beaucoup. Voilà, na pesi merci na directeur na biso hein voilà grâce na pesi merci mingi na grâce wa simbi caméra na pesi grande équipe ya chat télévision bagro mbote na bango et surtout na match tubango zali le patron et chat télévision ainsi que la grande équipe ngana bino to mesa na boye boke na page na biso ya biso na gouv 100% kino mag bo s'abonner pe boke na éditorial botanga article sur comme par rapport à actualité na Mozindo. Ciao.